eloko na koloba edito image film we continue kaka frapper bango na film edito image elona osenga yo chicote bango edito image banza soko ya Congo edito image edito image edito image edito image edito image edito image ouais donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logés à Moko. Hein? Donc l'agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funda nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Pas carton, pas conteneur, pas valise, pas mal, même bongo. Global PM Express. On bus toujours l'artiste Oyo, il nous a toujours battu dans la idée sur le Patrick Malouavengi. À air d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais aérien, maritime, téléphone, et d'une image au Kozwa. Yeza Kaka, au Pesi. Pour récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là-bas, poussa, la Global Express, avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déroulation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la poli, nous avons la fret conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le avion. Le petit poli, le poli express, où il sera des jours. Et ce qui est à un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez tout le monde a mis au fouti à la poto, au salement à sur la kin, la dengue et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui n'a kin, selon vous nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à vous, au tchéléno, aux huiles. Vitesse de diffuser. Global Express, bas côté les mains. Balandi à www.pandasango Congo ndeka na lobana bino lelo tokangi susu pour la deuxième fois maître Matsuda Lengole mais na bokasi ya maître Eric Mando mtabengisi ba maître neso bozomona sentir neso bozomona eza na bokasi ya maître Eric Mando mtabengisi bango to na maître Kai de Kodokan to na maître Fabrice Kambala to na maître Eric Mando yemoko en personne maître Matsuda Lengole yemoko azana biso pembeni champion to za na maître Mouté Patrick Azana Bissolongo, toi la maître René Kazadi, toi la maître Lokela Alain, Azapena Bissolongo. Vraiment, maître Eric Mando yem to bengisi ba maître ne soto monawa. Nini hein obengisi bangwa. Dino image na bengisi grand maître pour na que mission au sala ibini balé na sepena mission makasi na moni ma vieux ala souci ana souci ya balé que bana sima. Abimona nakangi j'ai trop abimona kanga j'ai trop exalté parce que na ba leki bana sima pe na bimisa ba leki na ndenge mission wana sala ngabi vieux solaka donc faut na profiter ça sur émission na yo ka suma lobana lobaki na yo ka ngosusu ngamo mana sentirement vient na souci ba leki ba kende liboso ate ndé ba tsola ba kangi j'ai alinga yemo kaka alingi te ba leki wana ba bima wana mabe mais vieux a fongoli quand on dit judo et
oyebi déjà minga oloba kuti ba vieux basala combo ya danger kuti ya danger biso to kuti même masola judo donc champion lengolo eka na système apusa na to vanda donc apusa ni po baleki pe ba vanda yango te yango wana donc système yango oyo lobi wana donc système apusa na to vanda venga apusa ni ne baleki to vanda to belé to ba judo ke belé abimona kanga pe jezate na fungula baleki pe bakende liboso donc yango voilà quoi edino on a ne ba vandi ya bango le sawa siko nani yo ba liloba moka sukali pas champion ndenga vandi pembeni na yo ayoka nini oloba na ye na oloba la vieux asale belé félicitations asale belé ya ba ebelé donc muta ko boya yango azato o boya yango muta mabe comme ça nyora muto mona nyore muto mayebi na ye muto wana mais ça déjà boya muto wana on est biso to boya ba vieux te na vene pembeni jamais de ma victime que do kufa na boya ete donc aza monument ya ba monument judo congolais yo reconnaître yango mais na yeba yango na reconnaître mais na yeba yango ma azavma mudikolo donc voilà quoi. Merci maître Mando siko maître Kai olobini ni pona champion Matsuda ndenge aosala jubilé na ye. Bon ngana ingaki na remercier d'abord yo muto pesinga parole et puis na maître Matsuda parce que eloko oyo e ali eloko mukiete oyo zo salama. Donc na ba massa oyo bavandi na biso awa na ba vie musuto za na bango awa bayebi makama masano na bande ko mususo baza na kini bamo baza ko vivre lokoyo donc bazondi maté bandi maté que Tsuda koki ko pusana atiki la baninga mususu nganga mona kamwe parce que age azana ngo azana no pour continuer toujours masano mais atiki ali imbattable wana nga mona confirmer ngo parce que na parcours na ye nazala mwana mukie na vivre ba événement na koli na bandi masano azo continuer donc ye alali échangeable donc o babenga arabi eza Tsuda abundi toute catégorie abundi toute génération abundi na bayaya abundi na biso baleki abundaka kaka donc tellement asepelaka na eloko trop amoni apusa na mwa muke atikela pe génération oyo eza koya bavanda. Merci maître Kai vraiment de Kodokan na sepeli la réponse na yo. Bon maître Fabrice nini oloba pona champion lengole eloko na oloba penda eza ya munene déjà il faut remercier le bon Dieu Matsuda lengole biso toaki bana toaki na se tozoya ba combat tozo kota combat kombe esili wana soki tozongi frappe na palais toye tokoti na kati ya masolo no tosali na ye abimi lisusu akei lisusu le seul judoka oyo bamemi na mikili na kati ya matonge na kayu ye asaleli kayu na ye azo continue kosalela kayu na ye ti lelo moto akoboya yango azali te ba grand maître bazali ye ndenge aza boye azali le grand maître pe lisusu ndenge maître Kaya lobi ne change pas Rabi non azana a raison non toi on est lourd au bakisa te tozo zala na kin bokomona ba image ya live pende ya kitoko tozo préparer jubilé d'or non ekoleka kitoko bobanga te bokotala ngo pe bokomona tozana lengole awa de véritable Tsuda lengole babima ebele te bakombo ya na ba doublir mais yazala jamais na doublir yango eloko na kosenga toujours tokende na préparation masoli c'est comme ya buo pia non tokobakisa susu te tokoloba eloko te toza na deux sponsors kaka tolobaki président Fali Ipupa na président Mukulu ya bakulu souverain non abuo pia merci balobi abu pia vraiment la vie réponse na yo na CP la réponse na yo siko donc ne n'a pas mettre Mouteba Patrick, maître Mouteba Patrick, il est président. Président Azokamba Judo na Poto, président association na biso yem tavé na organisation tout na niveau à Poto. C'est yemeni qui n'engage judo kanangai, mais le quoi comment mon konti na osa nini. C'est un président. Ça s'appelle Oté. Ça s'appelle Oté. Dans mon konti. Merci champion Pierre Ngole toujours esengo et la carte plateau yo. Yemo autre président yo. Bajidoka Baponi président na habité aza président officiel ou président ya aza président ya aza officiel te tango mema leader ya judo na masolo pour ngam na meme na mamba judo
aye mwana moke azalaka na ngai akoli azalaka na ngai akomi président azalaka na ngai oyo akoboya aza te mpo nga c'est le numéro 1 ya judo congolais. Merci, pas de polémique. Balobi ye moko Muteba Patrick aloba pour la champion Lengole. Merci mingi na ndenge opesi nga parole mingi ya kolobeza te événement tozawa tout le monde connaît donc c'est bandi na Kisasa donc publicité c'est bandi eza jubilé ya Lengole maître Machuda n'est pas mort batu bakanisaka kufa mais akufa te ye aza vivant donc tolingi progéniture eze après baza na initiative oyo yaza nango oyo moko tikoloba ya système apusana tovanda donc tosepeli eza initiative na bisaka ye depuis kala salango ye kutumta zwa temps mais nde balobaka ke le moment est venu donc kini tozoya tokokoma événement ngo bokomona ekoleka bien po toza mitema pembe toza ba polémique te ba polémiquaire te donc likambo na mutu te tozoya tokosala événement ngo eza une semaine tosala ngo eza ekoleka bien na komboya ya kolo donc Chuda n'est pas mort yeyo batu bakanisaka kufa te yeyo imbattable toujours merci. Merci président. Na ko masko pas mettre René Kazadi na yoka mwa liloba mwa kitoko pour la champion Machuda na ndenge oyebela ki na ndenge po oyebeli kino lelo oyo baza batu basala geda o basala geda bango baza mingi te tovana wana poto boy omoni geda siko na yeba geda yango nzalaka club aliboso na RDC ou eza meilleur club na RDC ou bien ezaka bo pesa ngo ka valeur mo be geda ka champion yango nde soko komi wana te soko va mettre te na web ça o comprendre pas soko komi wana te donc oza mettre te siko mo liloba wa kitoko pour la champion Machuda ndenge awsala jubilé na ye ye ku na lelo na ko lo bezate parce que ye mto rassemblé na kata France mona France awa ezaye na Europe ezaye na ko ba ku na France na Europe donc faut on dit maye pour baza mingi te osala loko to vandi ba amsu ba kimaka amsu ba ka owangana o musu ko lo batala boy te donc voilà donc histoire va changer en côté histoire est très histoire to chango pe na kata ba kaye na biso na kata ba archive to la ça fait ba na biso ba roya ya sima ba ko la sa histoire ta boyzaki boy les exemples pour rien muta yo bebe ça va 2000 et quelques à ça ba biloko nyoso auto mona donc quelques tu a me monter la poto bon a ko lia mais lui que était il va faire la maman musalo ya ponaki donc à défendre auti na suka. Merci champion, merci Nezalaraga. Tokomi na maestro Alain Lukela, vraiment oncle Alain Lukela, moi liloba pour na champion Machuda ndenge azuli kanisi ya ko pusana po bale ki ba vanda. Bon, merci pour la parole ndingo pesi la parole. Merci pour la parole ndingo pesi la parole pour na jubilé à maître Machuda. Nga naza neloko mingi olobate na tozali a pour na soutenir maître Machuda parce que toyebi que azali un bon judoka abunda ba combat ebele et na ba catégorie nyonso tout c'est vraiment maître oyo mutu nyonso tout mutu nyonso tout andimakae oyo apesi elengi na judo batu baya bakota combat batala combat na ye dans 2 secondes kombesili batu bafuti batike donc ba mona combattre eloko na koloba edito image film we continue kaka restaurant Ewaka chez maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours de 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial,
nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké yangoulou, mafé. Accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atsieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekiteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. Et dit dans l'image, et là on sait yo chicoté bango. Par l'indépendance en Congo, toujours na micro et dit nos images, mon pandis en Congo. Claude Lukeba Kweno, Azana Bisope Longo, Azolanda Biso en direct, et à Pandas en Congo, Balobi Switzerland, moi en Suisse, à Kanye Masono en Suisse, Claude Lukeba Kweno, champion Matsuda, moi en Ayo, Leki Nayo, ACP na Likanisi Oyo Zui. Alors, Yem Tabengi Sibiso, Nesiga Oyo. Nini Osalongo Polo Banaï na Likanisi Azui. Na sepeli na Likanisi Eric. Eric a tout ça, toujours maître, botique espace, maître torotique espace. Merci. Baviana batika la espace. Pour nga aussi na ina bafena nga batika espace pour na bima. Ba ke tout fenga mais dans un moment ba que non, il faut na bima. Mais tant on a bima que ça en plein tilelo. Nga bena koki na ngai. Le roi a il faut décaler la petite place. Pour va petit on peut venir à Moulaï. Comment jeter na giloté. Il faut na vandaka. On va conseiller pas mettre mon kuna, mettre le coquille, grand maître on a tout. On peut abandonner on conseille pas la biso. Le photo tique la bombe araignée. La minute champion bino très gars beaucoup de roi sage. Grand sage. Pour on a commencé avant la saliba toi ba nous a fait ba comment ba kondila ngai bango ba chef na ngai lelo na makamadin ça soit arba ba chef ngai tikala ka et puis na hôtel là entraîneur encadreur mais ba petit ba fouwa courageux Eric bon judoka et c'est aussi c'est simbi. On a na lobby hein. On est allé bénédiction. Avant on déjà pas ça la mettre. Ngasa binsa fo shidoka. Tanga fo shidoka ngala binsa. Ba kombo tangele ngala ya ba kombo mwa minene hein. Ba grand, na binsa ba grand. Et puis so na ndimio. So na boyo. Oyina ndo boya bato. Ko boya te, toi la polémique a été talaga jubilé de. Jubilé ya jubilé na yo. Et ça, vous comprenez que ça ambiance émission. Et ça, l'ambiance émission, il y a beau y aller battre, mais à ça, il n'y a pas que ça mon kilé. Champion, aux assages, il y a ce beau battre ma bête, côté. Tu as les sangamo, tu as un drapeau au Japon. Tu as respecté qu'au Japon, là, je au Kano. Mais tu tires espace, pas Eric. Président Zawana, René Bali, Maître Fabrice Ali, Maître Kaya Ali. Maître Alain Lokela Ali, oncle Langaya, oncle Langa vrai. Malgré tout, on a venu, mais à oncle Langaya, on a pouvoir. Quelque part, on peut pouvoir trop la monnaie. Il y a le pouvoir. Maintenant, on a matin, on a un collègue na autokufa. Tu as vu un matin? Maître Païkous, mes condoléances, Bajidoka, tu es à Lingwala. Collègue né à Lingwala, pour y aller à Jidoka Lingwala. Matanga, tu as perdu un bon judoka lourd dans Lingwala, mais na Rosala, tu as qui na Rosala wana. Tu as dit abula judo. Tu as dit abula judo. Na dit abula judo, tilelo. Ba yebi onde bazara wana.
diabolo ya judo yango bengama imbattable. Oui. Pas tete mbabima asa émission loba. Ngana diabolo ya judo. Peu son respect peut-être pour la titre na yo. Te ba au titre te pour ngana obeta na seconde, na 4e seconde na 6 combat. Na c'est que diabolo. Baza ba yebi. Lelo na utokuta champion na retour na utokuta na collègue na ngai Maître Gabi Tonga. Abi na Maître Machuda, yo a leader tous les gens. On m'a dit combat pressing à tous en Abi na non. On a plus que phénomène. Pour moi-même je sais. La Gabi Tonga to vane. Champion na retour ma question moko zaka par curiosité. Est-ce que nous tombons dans l'anzela entre les jeunes maîtres, hein, les jeunes maîtres, les lots, hein, les anciens doyens, comme ça sage. Est-ce que si vous avez un peu de temps, vous avez nous savons la musique de mais il y a un souffle à tenir. Mais il faut que c'est carré quand la seconde a boumé. Mais baba massa nangai bande ko nangai o bomba ya kufa biloko ozo kengo ti weza biloko ba samurai wana okota biloko ba samurai siko na longo na aro na ndu ko evoker biloko ajiko kana tikela biso oyo zaki nango tako za kobunda ngotilelo donc yango za kobeta ba kao na beta ba seconde trop grand local ekanga na ba seconde na Congo ate na bon histoire vraie 1 2 3 4 au senga cigarette autant on va savoir combien sili mutasa on a Congo za trop ba ebelete na ebango basa ba témoin mali pesa ma cigarette tant au senga cigarette au baluki boy histoire sili mike telemi to bimna histoire que pose ça peut ma be somme da futi bien na tane combattre mais na yana pona gia on foot appuyer pas au kelengi mais ngana na attention na tapis la combat pour la CPLA na minute combien si na monte que la CPLA na un adversaire ko bomangai pour judo ba côte ba kena na cluster so kufi na judo et arriva be bano ba combat na yo munda kufa pe te ngamo déjà na ko ya kaona combat ko sa yo na ko ya kao na ko sa petit mo à Santa Kine TV asanga daga jimena que on se retrouver dans l'hôpital pour na boire au taper. Ah, dans le monde la vérité, la vérité. On est parmi les défaites là. Ils ont des défaites là. Mais na bétan de belé. Qui ça s'appelle la Konjango. Merci bana na todu bebe po bana sango Congo vous comprendre les champions ngolé. C'est yango. Alors dit à corriger Kinshasa yango pe momoni azo pousa na rapport balé ki ba vanda. Vraiment babenga nyama na kombo na ye. Mais to pendant que musika te vraiment dernier mot pour to kabona biso. Dernier mot za pa na ngate za pa muta invité ngai Eric na président au président dans autos années sikoyo pona ofuta ba médaille na ba diplôme l'imprimerie tu vas aller toute la journée à foot à personne de jambon là la refoot en lobby pour les dimanche on a bimi na propre moyen na eto c'est bimi na société na e so bimi wapi ngal gazen na sur loko à contribuer na jubilé mais par rapport entre bino ba judoka nyoso ba judoka ba yebi ke jubilé na ezali. Est-ce que ensuite moi le côté pour la participation là bango te na zue loko déjà na zue loko mais le président fallait pour pas par rapport par rapport à bino bolobaka judo et sa famille champion au sali mingi et ça mala liboso na judo jubilé salema yo pe mto fungola nzela mais judo ka nga liboso fali non est-ce que judo ka nga à part après ça judoka na ngai fali po judoka na ngai on a biso ke ba obeta na mutu wana to panza seleke quand c'est des robots sani bo obeta na propre yo za calme béret rouge au moins la béret blanc neto mona fali ne wana judoka arai gauche na kateri na ya propre arai gauche na kateri wana ba prise de définition wana arai gauche na kateri wana anango Merci champion tozota mingi te parce que là ton ambiance to lia pas Vero Mangoi babi kolian tababoya ka mingi na kermesse umela chez Vero Mangoi et maman na biso Augustine Ngali
champion Mando maître Mando yom to bengse biso awa tozomela tozolia vraiment nalingi moi lubasuka pona et pona maître Machuda champion Machuda na ndenge aotikela bino place bovanda po bolanda pe lokolo na ye te champion te maître faut le bien maître champion te maître champion de champion de liboso na biso champion leader a monument champion lengole ya monument dernièrement soko kolobale pe eloko nini oyo eza kati na motema na yo po esali pe moi bien quoi. Ça c'est mon papa, c'est mon vieux aza nyonso mpo na nga oyo oboya ndi bomesana koboya boboya na bino baboya na bango ebele baboyaka me na mitema ya bino mo boyebi donc question nango natunaki wana yaki eza na nzela oyo ayebi ayebi oyo ayebi mpe te ayebi te mais vieux oyo aza grand maître oyo aza asala kombo monene na Congo donc eyebama nango eyebami nango oyo akoboya abundana nango kaka donc c'est mon vieux à moi na bengisaki naza pembe na vie na nga nazota moto oyo azalaka nango nazongo mpe ngai donc eza ya masekite donc totambola nde tobaka pusana tovanda via lembi anga cédele bapeti biso bamaître Kamango bamaître Dadi Bigis bamaître Sibor champion d'Afrique bamaître CD donc anga tikela biso siko place c'est d'ayoka bango nyonso anga tikela so place wana to récupérer to régner pe biso pe donc voilà quoi faut pas régner champion dernier mot pour cette émission na biso il faut pas régner ba petit faut pas régner bato tout au bundara na bango depuis 80 ti na 2000 faut pas tirer la petit ba régner to longa la page tout tirer ba petit ba total d'après qui égoïsme yali ya makasi moi bambote na bayenyo so balanda biso na momao ba o balingaka yo na ba o balingaka mingi fédération zairoise fédération congolaise à judo et le liboso na pesi mbote fédération yo yebi et puis ba judoka tout ya Congo ngala judoka Congo état que leader ya ba judoka congolais na kati ya diaspora l'imbattable Machuda Lengole na pebi mbote et puis nazo senga na ba judoka tout ya Kisasa ya Europe ya diaspora baza dernier jubilé pour jubilé ils ont frappé déjà pour bandimana mutatika pouvoir te en pleine combo en pleine masolo mais ngala ndima kiango non ezebele mon ezebele jubilé ezebele na ndimina tika espace pas ba jeune ya on vendaki mettre Kai mettre Fabra mettre René mettre Ali non à présent mettre Dali Muteba yem ta koloba na makambo siko to nango na planification siko po yazo kenda avant ya okende siko avant yem ta okoya na terrain avant na biloko to azo mema so ane na ye ponga na ate na minute ya sila sisi nga mission na ngeza kaka na tondi saimika na zongse ma kimono na bango. Merci champion Lengole maître Eric Mando dernier mot na yo na moi bambote poto kabona biso dernier mot na ngai donc na grand maître na président na ba maître mususu na sepeli donc ndinga grand maître lobi pusana to vanda anga tikela baleki na evma to meka pe okende pe liboso esala pe biso pe bien donc na pesi bato nyonso mbote na ba balinganga te na bino nyonso mbote donc on est là toujours donc to bosser toujours judo toujours ekende toujours liboso donc toujours Japon etikala koya jamais tant que to la bo moi donc judo eza toujours na makila donc ce Japon quoi donc il koya jamais donc on est là toujours donc na pesi bato mbote maître Dadi Bigis champion Kamango maître Kamango Albert Akele donc pesi mbote bango nyonso donc maître Sibon champion d'Afrique na bosani ote donc mbote na bébé nanga Keren donc na linga bino trop donc voilà quoi affaire à suivre. Merci maître Mandonga pe na baxi ba mbote na ngai na maître Dadi Bigis maître Gilégel maître Dadi Bakoyene vraiment tous sur le plateau monalité émission comme la souke sili na pesi mbote na Patrick Malovengi babi Global Express agence Sera Moko 25 Kiri Léon sur le na bakoli na foko mami na Global Express na Château Rouge au monde na Patrick Malovengi na pesi mbote na ngai na Chouchou na Tatila babi mosa pembe mosa kitoko ba mama Château Rouge Lili Makaya na bosani binote Patience la Rose nezala kaka mbuta Lombi Anastasie ya mama Anastasie Lombi vraiment
Claude Lukeba Kweno na kata Suisse, Claude Lukeba Kweno pe na bosani était vraiment dans la présence na yo. Président dernier mot na poto ka bona biso président. On peut savoir sur le programme jubilé au Legandé nini comme ça de clôturer. Merci mingi ndengo zongselinga parole donc mingi a kolobezate et mon rôle imbattable à lobby ngana comme avant ngana reçoit avion le 30 juin awa donc hier a comme on a ça le 20 juillet donc ngana ozala mois avant pour la disposition ndenge ekoleka donc bana kini bozela donc ma solezo tozo sala ngo ya propre donc tozo bongisa ngo na ndenge moko et ya bien. Donc ils atteignent un numéro il y a des ordres pour biso to boy polémique ndé tolobaki donc les battables aza et aux avions le 20 juillet ngai na koma ki ça les 30 donc tous appels na batu belé au barokoma peut-être avant ngai ou après ngai donc mettre aux ala toujours tozo ya bana kini bozela donc jubilé et kolega na nenga propre na nenga vraiment préparation et salama nenga moko abongisi yango en tout cas eza mingi elengi mingi quoi donc na maître Mando initiative ya zui en tout cas eza elengi mingi pena donc ba initiative abu il faut continuer nango ezala te pour ana imbattable te faut ezala kalem suna batu mususu o ba roya sima eza initiative va bien donc binomo tellement bolobaki ke judo il faut échanger à judo il faut et comment et botaka ba fruit ya bien donc oyoza initiative moko ki toko continuer nango ezalate ya suka comprendre monsieur président OK merci donc président merci to sepeli mingi bana kini tozoya bokomona délégation belé binomo bokomona tozana kini to sepela on azongisi maestro to comme na suka moi liloba suka poto ka bwana biso liloba suka ya ligara ke tozoya kin pona jubilé d'or ya Chuda Lengole tozoya borosepela penda ya ebele délégation ezo kita malembe tozo préparango mingi ya koloba omoni muto so azoloba trop na sima omoni likombe sali malamu te photo loba te to sto lobby auto lobby ekoki auto sala boromona toyebi ke ba difficulté ya lipe ba makotoyo bato mosusu mais côté ya mboka vraiment na Congo to sengi bino merci na ndenge boyambi penda Chuda Lengole na jubilé na ye ba prêtre baza kuna to sepeli na bino trop vraiment ndenge bo sala organisation na bino penda à partir ya kini pe et sali biso pe plaisir ezo senga ndenge président lobby président Muteba que eza la génération de génération ndenge ya fungoli porte e kangamate et continuer ba porte fungwa maka ndenge ya laki non ba mbote mingi vraiment na kopesa na surtout kalamu eza monene na pesi na baru na pesi vraiment ba sportif tout oya Kinshasa na pesi bino ba mbote belé to mona na kala mais tozoya ko mona na kati ya tapis to salamo ba cérémonie pour na les grands maîtres les véritables Chuda Lengole l'imbattable Gunther oyo asimi monument non na drapeau to kitana drapeau à partir de avion bon monde a événement ezala tout est l'écran direct yango to sengi na bino penda ba porte côté kuna so se fungwa masusu ebele na pesi mbote lisusu surtout na ba famille surtout ya Chuda Lengole na initiation azwaki na makambo to asalaki bambote ebele koto yo pe bambote ebele na ba grand maître bazali awa ba master bazali awa ba vieux bazali awa na côté kuna surtout bowe la repelisa moto mais bobanga milinga pona nini ezoya milinga ezoya boza ko sepela na bota makaka na mama moko tata bo moko to bota me ebele mingi te comprendre na pesi mbote makasi surtout na madame na ngai mama ya bana Olga Kambala Olga yende moto asimbi masolo côté makambo wana pe surtout to sengi surtout na Maman Judith la grande dame ya Chuda Lengole yepe azali na kati ya makambo wana
tobosani été parce que hier écoute azo beta ba navette na niveau ya GT pour na soutenir le grand maître mbote mingi susu na double wana le véritable maître double wana Schwarzenegger to pesi yo losako mokonzi yo tokobosa na ko jamais makasi na suki wana merci na ngai na loba Yemei le grand aigle vena mazoko donc bambote à trop et puis na ngai na loba na ba massa o ba na niveau kini donc ba massa o ezelo na biso donc boyamba on ndenga bien quoi et donc peneza un impact na pesa ba massa bambote ba sans paquet na pesa sans plat na pesa bradok na pesa tous les massa o ya staff ya Kodokan idole na bino wana Tuda Lengole na pesa ba petit na bureau de tout le litonge ko ya jamais donc bureau de toujours plus haut plus fort donc vient na bino Tuda Lengole azoya donc bon sensibiliser ba petit wana tout ya ba chege donc il faut donc événement dans n'importe quoi donc bah tobosani mutute quoi donc bureau de toujours donc boyambeloko ezelo na biso moko donc ba salamu banini talakaka oyo eza masolo ya Tuda Lengole donc maître de maître donc c'est ça quoi. Merci maître Koni toyebi ke yo oza toujours maître Koni toujours yo to santako na ba banderole maître Koni yo to santako na ba banderole to sengi jante yo gauche la faille Bradok sans paquet boza ebele soto to tanga ba kombo Paolo Di Capo non tokolemba Bob tokolemba boza ebele Kashogi Mosolo terrain na yebi ke yo zo sukola déjà na pesi yo merci na bosanaki maître Limabe le grand aigle na bosanaki maître Ziko le grand Grosoel hein venangai yo yebi mamuto sola donc voilà quoi mbote non maître anglais maître Bijoubi Ajikov mbote tous les judokas de Ajikov mbote na tete mobimba donc tous les judokas tete mbote na bino donc voilà on est là toujours ensemble maître Eric Mando on est là toujours ensemble donc voilà quoi. Merci bon mbalasima to continuer maso na biso check. Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atsieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekiteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba.